Cuisine Yannick TV, Ndemakamu. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami. Oeza Cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV akapambate. Cuisine Yannick TV aye soki ayoki likambo. Amemeli ba vrai ba abonné na baba cook. Baba cook. Na beng baba cook a monde entier, na beng baba cook a Bostra, ba famille bota, na beng bandeko na baba cook bokota oh moko na bino oh mwana na bino ndeko na bino a mwansi aye. Nene émission kitoko na mukola lelo na fongoli ba caméra na ngana memeli bino émission o ya kitoko lelo ba mama na ngai. Ba mama na ngai bokota to solola, Ba memeli bino émission kitoko a mukola lelo. Afin ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe. Ba vrai ba abonné na nga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, abonnez nanga ba vrai nanga ba cook bokota to solo la ba la mama bokota to solo la bo fongola ba caméra bo fongola ba télé bo fongola ba ordinateur bo fongola ba téléphone bo landa émission ni na memeli bino na boke binyon so bandeko nanga partout bozwami. Oeza Cuisine Yannick TV yende moko asala kana kaka ba analyse. Cuisine Yannick afinga kana te, Cuisine Yannick apesa kaka conseil. Et on a partage toujours ensemble avec vous. Bande konanga bozomona na miniature wana eza 2 personnes. J'espère que boyebi bango très bien koleka Cuisine Yannick TV. Wana eza mama Via. Boyebi mama Via très bien. On a joué trop pas muyombe gauche. Boyebi mama Via on a joué partout. Boyebi mama Via on a joué trop na SBR. Mama Via baba cook bafana mama Via bo se manifester na ba commentaire bo s'abonner bo commenter et ko sala bien makasi wana mususu bomoni bango mibale baza kaka bato a théâtre bato maboke na biso bango mibale bozo mona baza yaya na leki mama Via aza yaya Fifi Miel aza leki ya mama Via même sans bande kolanga ime bango mibale basala kaka maboke théâtre. Boyebi Fifi Miel jouaka koma na Turquie yango bomoni mo absence wana moko soka kiti akenda pe ko jouer na SB tala kaka famille libota zala vraiment kaka bongo bozomona Fifi Miel très bien na miniature wana bomoni mama Via bande konanga na memeli bino émission na mukolo lelo bolanda ngo s'il vous plaît na boke binyo su bisika bozwami et ça la vraiment passe. Et ça la vraiment passe au lalo lamuki na YouTube omoni eloko monboui. Au lalo lamuki na internet oyo kaba message par-ci par-là to comprendre te. Bande ko lango ebi likamso eza na ndako eza ka secret. Mais ce que bimi da na YouTube et bimi déjà na par-ci par-là ezala sous sécrété et komi pona mutu nyonso asale lango analyse et komi na mutu nyonso akolobele lango ndenge alingeli bande konanga me Cuisine Yannick asala na eka conseil apesa na eka conseil onga na memi na mukolo lelo eza na okaka ya muke pona mama Via na biso tellement tolandi be émission par-ci par-là en tout cas et ça la vraiment passe mama Via nanga star nanga
mama vie ya mwana muyombe mwasi kitoko vrai chéri mama vie ya nanga esalaki nga vraiment passe makasi kolanda émission par-ci par-là komona ndenge mama vie ozolela mama vie ya kolela no epesi biso nyonso passe na mutema kolela no ezangisi ba mama kimia être mama oyo ayebi douleur ya zemi oyo ayebi ke mutu apesaka mwana eza nzambe en tout cas mama vie esalaki biso pasi cuisine yani kalobi pourquoi bomba non ben non bomba te non même la ba vrai ba boni nga ba cook bolanda vraiment émission bien to moni mama vie azolela mama vie azolela ni mama vie azolela par-ci par-là bazofinga mama vie abotaka te bato bazofinga mama vie abotaka te to kende tozonga ezakaka bato a théâtre ezakaka bango na bango bato amaboke babimisaka ba secret na bango moko omoni secret so eza na ndako eza secret mais so ekomi da na internet ekomi da na ba YouTube par-ci par-là ezala sous secret ekomi na ngo matière pona mutu nyonso bandeko na ngai mais osala pasi parce que cuisine yani kindenga zako aloba na vérité ngana ebi mutapesaka mwana eza nzambe okozala ndeko na nga obala même 20 mwana yaka te mais nzamba lola soko abi azo pambolo apeso ba mapasa même 3 même 4 kamwe okoloba oh mengane nazana koma da na ménopause mais nzamba peso bébé nzamba sala na tana ye mama via nanga pangusa ma misu s'il vous plaît mama via kolela te mama via to ebi ke sala rapasi ndingo zolo bana biso sala rapasi ozana mai na makila oza muntu ozana droit ko ka douleur wana mais mama vie okikoleka na émission lela te okikoleka te zala toujours femme forte nzambe vraiment apesa makasi mama vie otangisa ma misu na te par-ci par-là na place otangisa ma misu na internet na place otangisa ma misu na ba émission mama vie tia mabolongo na se luka nzambe no mutapesa ka mwana eza papa te mais eza seigneur nzamba pesa bana nana point na vie na yo même seigneur emoka loiba cha virgule mais ko cha pointe na vie mutu mutacha ka point na vie mutu ezaka ka seigneur mama vie oza en vie nzamba ebi jour yo ko bota ko zala désespéré te mama nanga zala toujours un espoir zala toujours na foi mama vie en tout cas vraiment esa la passe bande ko nanga esa la passe bango na bango ba théâtre baza ba hypocrite bango na bango ba théâtre baza ba jalousie bango na bango bazo boma na bambasu mabe makasi na monde à théâtre tu le comme que bobi misa secret que ma vie a botate ça fait déjà 20 ans bo calculer na ba date bande ko na ngai makambo eza mabe makasi makambo ezo sala somo bala mama ezo sala somo bala mama boko tato soleil sala somo bozo calculer mutu bino boza banzambe bande ko na ngai to boya mabe bande ko na ngai to juger batute na sa moyo mutu a juger mutu ezaka seigneur biso tozana to pesa ka conseil cuisine yani ko lobaka mama vie tia mabolongo na se mama vie yo talela nzambe baloyi baloba mabe bakuto na mabe te quel que soit niveau mabe bango bakoloba tant que yo moko zana ngote eza ni le sans effet mutapesa ka nzambe mama vie ezaka seigneur mutapesa ka mwana ezaka seigneur bandeko na ngai ma vie alongwa na distraction ma vie alongwa na ba par-ci par-là kende akopesa ba explication défendre ezaki toko te bazaka batu yo kende ko fukama yo kende ko bela seigneur ebi posa mutema na yo azan nzamba asala ka bisiko mutasuka ka bandeko na ngomo na vama yele siliko nzamba bisiko ngana lingina banda lo lenge ka batu ba polo li ba lobi par-ci par-là na minute nzamba ngasela ma vie ya miracle Dieu est capable à tout mama vie Dieu est capable à tout ko limiter nzambe na te associer seigneur nzambo yo bela ka butu moyi balobi Abakuk zalaka na poste na yo meme umeli zalaka wana seigneur akoko kisa ko exaucer mama na ngai ko limiter nzambe na te kota la gauche droite te me yo talela ka nzambe yo zalaka Abakuk ba le vrai Abakuk ba déplaçaka te bazalaka na poste na bango ndeko na ngai bande ko na nga to ti ko juger muninga
bandeko nanga toti koloba mabe par-ci par-là mutu apesa mwana na sa moyo bana mama ezaka nzambe mutu apesa mwana okoza mpe bosali na bino nde ezalaki amour na mobali mpe bobi kete nde esali boye na zuizième omona mpe ezemi ekoti nango te okolala mpe na mobali le premier ti le 30 omonaka ezemi mpe ekoti nango te mutu apesaka mwana eza nzambe surtout soki oluka zemi ya force ozwana yango te bandeko nanga jour zemi ekotaka oki koimagine te meme yo moko otikala koyeba te okaka fatigue epongi ekosanza nakosesa na examen zemi deya mikotaki yo moko kuta otika oyeba yango ata te msuku kutu dati ekotaki oyeba yango te loba okende hôpital bokosalisa baexamen baekographie nde baoya oyebaka te ezalaki jour boye meme yo moko mokolo njoto bandeko nanga otika oyeba yango te biso tobota eza ngolu opena na boti te eza ngolu balobi le panier circule encore mutu na mutu aza na tane yeba mama na ngai toforsa makambo te totika ta na ta bino moko botala mama vi ya ndenge aza na mwana te azovivre te azolamuka te souffle de vie o mama vi azolamuka na mutu abota baolamuka ka atongo moko bandeko na ngai na mutu abota te bota na ka tongo moko mama vi ya nzambe mutu apesaka mwana oza mwasi okobota oza mwasi olingi bana osalisa bana bandeko na par-ci par-là bana nyoto ya fifi miel eza na maboko na mutu obokola bana fifi mama vi ya meme fifi miel esalaki epasi leki na yo alandi baémission par-ci par-là lobi non epesi ekanda oki somo alobi na otika mwana mama na ngai takufa na otika mwana mama na ngai te akende na otika lelo te nazanga ya na nga via fifi miel akoti makambo yo bandeko na nga fifi miel ko akoti makambo obi trop c'est trop otika mwana mama ne akufa te akotika mwana mama ne bakunda ete ye vraiment ko akoti makambo bandeko na nga parce que obi trop c'est trop ezalaka te fois loba azoka soma azoka posa koloba parce que trop c'est trop avant de calme malgré ça na Turquie mazane na kimia alandi ba émission qui mutema pasi habité nazo répondre na ba onyon sous ba répondre ya nanga bazala mwasi azala mobali na yeba te na koleka na émission bana mama ficha leki na émission ficha lobi makambo sans moyen tie kutu njoto malili parce que mama vi akokane koloba te ficha lobi ako répondre ba onyon tu ba simbi yana ba onyon tu ba toucher yana ti mami so ma vie sopa na boye eza vraiment mabe makati ficha akoti makambo bandeko nanga eza vraiment kitoko te sika ficha azana tia akoti makambo yo po ayoki pasi ndeko nanga oza fana leki noko obiosa na yana yo olinga va mutu mo azo beta va yana yo tala olinga ngote so olinga ose kwa andoki so oza na mai na makilo ebike omwana mama la nga olinga kutu mutu mso asala ye mabe te bandeko na toza ba hypocrite te fifi miel tia eko agir parce que amoni trop c'est trop fois kota makambo parce que ma vie akokane koloba te ma vie azolela kana ka butu moi makambo esika vande ne kimia me mobali ni na ndako esika za eroyo ka makambo bo ezalo kwa bozo lamsa susu likambo ekundama esekwi bandeko na moni likambo déjà kundama na po loba manango me kundama na minute osusu ba sekwi si ango bimili susu que c'est ta papa na ndako et ça l'est bien bandeko nge ça l'est bien te ça passe. Et ça passe ba mona ma vie yo lela na bémission ma vie yo lela même na kati nda kuna lela lokola mwana mukie nzambe soko yoka apesa nga mwana likambo elongba ekanga mama vie na njoto lokola sonjo. Pourquoi nzamba lola yoka ko mona ka nzambe pesa ma vie ya mwana nzambe biso nyo tuto koti makambo cuisine yani ka zo prier butumu epona mama via nazo prier pe na bandeko nyonso na baboti te nzambe sala pe bango grâce babota nzambe parce que le seul mutapesa ka mwana na samo ezaka ka yo Seigneur nzambe simba mutema mama via pesa est vraiment ma grâce à la femme forte parce que ça facilité consoler même mon papa nanda
ndaku consoler même mama via nzambe pesa kimia na famille mama via même na famille mama via ezangi kimia balingi bango nyoto baleka basala émission mama via mutazo boya boleka te botika kaka il fallait pas na bandosa na nga théâtre so na yoka ki bande konanga sala passe na minute mama via o regretter soki na yoka eba pekisanga ko sala théâtre nde makambo nyoto ezate bande konanga sa kitoko te mama via asekisa biso mama via asepelisa biso mama via star na biso tolingaka mingi bande konanga toti kofinga muninga toti ko juger muninga ba faux compte koti ebele boleka na commentaire bo fingi bo longoli boleka na commentaire bo sali ba faux compte bo fingi ma via mobali azotanga nanda ku bazomona na famille esa kitoko te bande konangai to changer no ba comportement na biso peuple congolais to changer ba comportement na biso esa la bien te esa la vraiment pas si tu fifi miele moko ya répondre à koti makambo yo eza vraiment be makasi bande konanga cuisine ya Niki TV aloba na ba jona be preveze bino mo boyo kama vie ndenga zoloba boko yo kama vie ndenga zolela boko yo ka fifi mia ndenga ye ko répondre parce que trop c'est trop bande konangai et ça la vraiment pas makasi makambo cuisine ya Niki bien za kana e bankité ngana ki kana pesa conseil mukie pona mama via na pesa conseil pona fifi miel pe na famille mama via bovana na bino kimi nzambe moko ako défendre nzambe moko aza juge ako juger pour na mama via malgré ça la passe bande konangai nzambe pesa bino kimia nzambe pesa mama via kimia apesa fifi miel kimia pesa même na famille mubimba kimia parce que moko nde mutazo répondre moi na minute nzambe ngasi la mama via bénédiction moko munene que comme ça mukili mama via pangusa ma misu kolela lisusu te ou eza na paracuisine Yannick Dieu des miracles Dieu est capable à tout zalaka na foi mama via ko perdre espoir te zala toujours la tête non la queue nzamba na kosala pe tokomona na YouTube pe tokomona par-ci par-là degré nzamba zo tombolo degré nzamba zo peso ba mapasa degré nzamba lingache esengo na kati ya vie na yo zalaka na foi Cuisine Yannick amemela ki bino analyse à lelo bande konangeza ki ka conseil amkio na memela ki na para mama vie na fifi miel en tout cas na lela bino ya trop bo s'abonner bo tcha ba cœur bo tcha ba j'aime et que ça la vraiment bien makas ba kuku bo s'abonner ba vrai nanga ba abonner nanga opena na s'abonner te soka ju grâce à kota la chaîne à Cuisine Yannick TV à s'abonner pour arrêter to recevoir encore des émissions mais et le producteur moko bengaki alobi via yebi pourquoi so concevoir teti lelo ona abima soki na producteur moko boy soki asalaka nini non je l'ai dit les bosso nzambe nanga bande koka ma via e monde azemi baba non po azate nazawana na ozela abaku en tout cas en tout cas c'est très important okutana yo na yebite na mona ete loko te ma olingo kolela na ngai lelisi batu mosusu kutoka pena mtu azobengo ezala mbala suka osala babiloko yo mbala suka mesa motema te bandeko na ngai eza motema te bandeko na ngai ngana ndo so émission te po mobile na ngai ndima na sa émission na Aisha ba vrai boyoka ma vie ndenga azolela mais merci beaucoup na ba parents na ngai merci na papa merci na maman bien que beaucoup fa mais besoin tant ya ko éduquer ngai merci aussi na famille na ngai, la famille côté papa et la famille côté maman besoin relève ya matière et éducation merci beaucoup. Éducation oyo mais problème té merci la communauté congolaise merci coup de chapeau à vous merci beaucoup mais l'avenir me donnera raison ezali
loba ezali loba ezali posa penza ya kosala clash ezali mais éducation et permettre de oui éducation et permettre un raté mais merci beaucoup na ba parents na ngai merci na papa merci na maman bien que beaucoup fa mais besoin tant ya ko éduquer ngai merci aussi na famille na ngai la famille côté papa et la famille côté maman besoin relève ya matière et éducation merci beaucoup éducation oyo mes problèmes té merci na communauté congolaise merci coup de chapeau à vous merci beaucoup mais l'avenir me donnera raison. Voilà bandeko message ya Fifi Miel petite sœur ya Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yondo longisaka ngai tango banguna bakoluka ngai yondo bombaka ngai tango banguna bakolanda